ekomisa mwana moko ecreye division eni na mitema mpo ngai nde nalia nabangaka nzambe na nzala me mabe moko oyo ye asalaki ya koloba na milie ya bafanatike ya bana nyonso yake atiaka miso na ye epai ya mwana moko banyonso bazalaki découragé bazalaki ya koyimayima tanke ancien nayebi mitema ya moko na moko balela nazwa mpe nayoka papa kosala boye te bazalaka découragé a partir ya wana nayebi lisusu te soki bakendaka kokutana na restaurant ngo esalake ti lelo soki boyamba moseka na émission te nayebi te soki bayamba nga nakotaka internet te Aziza moseka balongwa simba akozi nango bongo sabi eloko président Lomba sala oyo yinisa bato ebele mams banda koyine banda kala bato balongwa ba groupe pa président Lomba lobi lisu na ye atiaka yango likolo ya sila bongo sabi tant que ancien ayebi bato ebele basilika ebele ku balongwa ba groupe à l'époque mais si la étoile na yo il est comme makasi banda kala. Mais qui ne connaît pas que Sila c'était parmi les meilleures actrices du groupe Simba. Président Lomba yeba ki parce que banda ko yinela Sila ngo banda kala po anini o na tuna bino ba ya huile Simba un peu de piment. Maman international ba biso belle place aux na mona kundoli émission mo ya Vincent ya kala. To moni grand frère ba Bellevue quand dit nga zoloba que papa na bango ya kufa ki Bellevue atika na 3 ans. Papa m'a kufa na 1980. Parce que moi, on a 3 ans. C'est quand moi, on a combien? Surtout 80 moins 3. Et c'est 77. Si vous avez un âge, on a 6 ans. Parce que bébé, on a un bébé, on a un âge. Si vous passez, on a un bino, on a commis, bébé, on a un théâtre, soit disant, on a un théâtre, on a un bois qui est là. Bino, boya qui a bino, on sortait. Jérémy, mon bois qui a un jeton. Boy. Mais moi, pour moi, maman, na bois qui est là. Yo na mams, vous avez un âge, mon co. Nous sommes pas finir mams. On dirait que bafinga yo bango yo indirectement yo botate mam sa botate yo za mobali ya sûreté mais mam si tout mona paps et pour ça le bala mariage ba comédien nyo sur l'écran la TV parce que so pena papa D azalaki mobali na yo officiel maunga bando boyate comment il faut dans restaurant papa aye papa bata fa dans restaurant o sinalenga ba rezima lembe na caméra et soit papa té. Moi, ce qui est il y a deuxième bureau à Zalakate. Moi, ce qui est il deuxième bureau à Zalakati. Oh, boya, parce que bon là, ça m'a dit, et Koulous moro boye, boye. On dirait que mouton ya bino boya on critiquer net ya biso mutuna biso, o ya bino ndesko mon santo saint. Le roi ya bala pédal libala mo ya somme. Kanga ba mbwana yo. Pour ça yo zo betenan masas yo lo baké ménopause. Et ça, mon balaz a permis, bien non, c'est en ménopause. Yo pose en ménopause. Pour mon balou, yo paye à pembe, y a zaraté. Pour mon balou, à soit là, pendant un jour, alors il y a 2 jours après, 3 jours, une semaine, peut se faire mon snakangi. Donc, bien non, c'est pour yo, quand moto en ménopause, on des alaka. Sans bilo, quand on peut que, bah, mi takala, mon besoin permanent, tout à bien. Donc, vous avez placé du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres.
Mama Yasikeye. Ah, désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mo bangé na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lia 100% bio, cuisine congolaise. Kobunga te kotatabana te adresse za se moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pour la kolia bio. Nazala besoin d'alia ngando, nazala besoin d'alia pondu, nazala besoin d'alia madesu, nazala besoin d'alia nyamazamba. Ozala besoin d'alia mosaka, ozala besoin d'alia ndunda, ozala besoin melelo kwa malili, ozala besoin beta billard, ozala besoin otala match etika ya calme ya kitoko. La Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse yomutolinga obunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara avenue Vénus numéro 30 au Romona La Sédoise et Zawana. Planios aux avons besoin au colia. Et puis sauce bolognaise pesadi. Yemoko Mama Wabi La Sédoise la patronne Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya kolia bio oza libanda mboka oye pendant ba séjour na yo ko hésiter te yaka na restaurant La Sédoise. Bozo mona nga monde na zolia awa na bino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse. Limité 7e rue résidentielle. Référence à Kin Marché. Avenue Ezaka Kin Marché. Vénus. Dans ce comme quand on a limité 7e rue résidentielle. Au tout cas, avenue Vénus numéro 30. Au monde à restaurant La Sédoise. Au Kobeta Billard. Au Gomelelo Kamalili. Ambiance Zaya Gogo. Au lié bio. Au Melipe bio. Au Silicipe bio. Place P à repos. Ezali. Salon veille. Pinabiso Ezali. Au lié au paiement. Au met la moi whisky. Au met la moi champagne. Au met la chicha. Donc, au cause à la laisse. Venez nombreux. Mangez bio. 100% cuisine congolaise. Mangez bio chez La Sédoise. Bisous, ngala ke kolia. Na tonda pendana vimsa libumu. Boya ebele kolia. Kotonda. 100% bio. Ceux qui aura besoin de passer la surprise. Il y a anniversaire. Aux en Poto. Aux en Afrique. Aux en besoin de la maman, la bino, papa, la bino, moi, na yo, copine, na yo, copain, na yo, laisse na yo. Vous allez surprise anniversaire. Ma vie, vous aurez la Ronnie Events. Ronnie Events, ezawana po na bino nyonso. Ronnie Events, ezawana. Si vous avez besoin de passer la bino surprise, na mbongo mukie. Bah, vous avez bino surprise. Na mbongo mukie partout dans le monde. Bah, vous avez bino surprise. Maintenant, je vais illustrer là. Bon, mona. Ronnie Events, ezawana partout. Partout aux abazans na immeuble 130 na 5e niveau. Na avenue Kwango numéro 130 na Gombe na Sima Ina. Donc bazan a 2 adresses. Tous en besoin kende au mona bango sur place pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo. OK, soit au bengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Au benga bango okuta Ronnie Events ezawana pour la million so pour nous au Keneka sur place l'adresse na bango bazana immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina. So comme kana Ina au tout cas avenue Kwango numéro 130 au mona bango wana et puis ba pe na Njili na avenue Lusenge quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence à Bralima. Soit au Béni Bango sur le numéro on a répété plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Ronnie Events, la meilleure. Bazo salango qui toque au professionnalisme des copes na bango. Awa nzamina na ebi tusiku shuba kolonzo mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba ba ibinga mbongo Nada,
qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Dada, makambo mbongo salango awa. namonaki ezalaka lobi na yo tino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na bie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki ekipe adresse te ezalango likambo ya mbongo ye moko Ce n'est pas possible. Nada. Mwenye mwenye fimbo. napesi oawa Zaya, 10 minutes. Opiso tu me partage ça le fou. biso baesuka biso mbongo na nzela Kama yo te mwenye mbongo ya mwasi. Yo na mamende to yo kwa baraka. bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre njamena na kambo yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kazinjo okoche bazwi soki mpe kuna bache tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mamini tokei Dans la poto, dans la maison, sur ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Vanessa Airwig. Trocha numéro 9 on a la scène. Dans le babonné de Rolex, sur ma perruque, on a bon mon ma sorte nion sur ma perruque à Kitoko. Ma coupe ya Milai. Vanessa Airwig, Azar, on a la prime encore abordable. Rosso ma perruque na yo. Rocha, Robima chic, Robima ngebu ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Brand Cosmétique. Naïkola Sabino va produit Nabiso. Des beaux monanga moko sans maquillage. Oeza crème Nabiso yelongi. Oyonga moko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bateau balin côté là, va soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato ya mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sukolingi oyo soigner teint na yo ozala un peu propre mais ekoteiso mpenza makasi te donc ekogarde teint na yo mais ekosoigner mpe te en même temps. Oyo eza pona maboko so oza ndeti maboko noir awa ou bien misapi okoutilize mpe oyo toza na bagamme nyonso bagommage ba lotion, ba lait. Donc, si vous êtes intéressé, contactez Bisso, na numéro de Bisso ya WhatsApp. Merci beaucoup. Mouah. Voilà, bienvenue à tous et à toutes, messieurs et dames, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous avez suivi cette émission. Devant vous, je suis Barézi Baza, monsieur le journaliste, soif de vous servir. Merci à Martinez qui est derrière la caméra, c'est lui qui assure le son cadrage image. Merci à tous nos partenaires officiels de cette grande chaîne, Exemple Télévision. Merci au couple Fekipo, papa Paul Fekipo et à maman Nathalie Fekipo FBT. Et pour pas dire aussi un grand merci à madame Rokia Kamara, petite soeur, il y a mère boss, il y a mon repère Rokia Kamara, mère boss, donc famille à boss, babonga, bangonyos, Alima Kamara, mère boss, Rokia Kamara, mère boss, Bakamara Nyos, boss. En tout cas, des gros bisous à toute la grande famille Kamara. Et merci également à madame Christelle Lina et à papa Pedro, bisous et belé na yo. Bisous également à Shekina Vumbi qui t'aurait pétaille, qui t'aurait pété dollar. Fin du mois, en gros, Shekina. Hey sur Hey, Lys Nicolas, Lys Rachel Kokonzoni, grande sœur nationale, bisous et belé Rachel Kokonzoni. Madame Destinée au Nongo, la plus belle de Brazzaville, Destinée au Nongo. Bisous à eux, en gros, donc. Nayak à Brazzaville bientôt. Brazzaville est à la vraie bien. Quand il y a BMS Service, à la Wana Pinza pour le compte de madame Destinée au Ndongo. Et coucou également à Jéris la merveille, mon mamie Yannick Chamba Godson, Bassamboka privé personnel de Comme Toi n'existe pas. Jules Monampotou depuis Montréal. Maman Iguette Komozi. Bisous et belé. Maman Bizi Mondele, maman présidente et à force tranquille. Oui. Maman Bizi Mondele, maman présidente et à force tranquille. Oui. Alors, je te vote comment vous partager, vous liker, vous chapper mon PPA. On avait une mission comme d'hab. Alors, sur ce beau plateau, je vais essayer d'analyser un tout petit peu pendant quelques minutes. Je te commande, ne zappez pas. Suivez-nous de à la fin. Voilà.
je vais dire ceci. Est-ce que tous les abakou du monde, vous autres, avez filmé un épisode qui toko? Nakati ya SB kuna toza déjà na film na biso roleka to mona tonton Gesho Plaza to yambi na motema moko Gesho Spawn ingangi mangwa solo solo puis nakati ya les abakou de SB toza na film na biso za kuna masasi ya butu. Est-ce que beaucoup tala penza régulièrement comme d'habitude les abakou s'il vous plaît to la mukato chama pepe so bino bolo ba tonton na SB tozotala ndenge ba vieux to matate bosco dans les abakou de SB ba signaler te chaîne est normal pour beaucoup que ça va 104 tozongi la système ba 104 ça biso bien bon mona yi mo commentaire mam sinanga ependla ki abina sala bino film ma kitoko casting kitoko azana besoin mona ba 100K. Oui, c'est possible. Chez les abakou qui sont les raté erreur aux raté chèque les raté alors tout le monde a 100K. Et au la biso maman na bien maman na tokos to la mukato cha mon pépé comme d'habitude des cas tout ça là les abakouk la grande famille abakouk le peuple on attend maman et là au chichi abakouk donc les abakouk bocha penza mon pépé comme d'habitude et au la biso grand bien na biso parce que le lot badongolo mi surtout bato balingara mam c'était to bato balingara biso nyonso pete to aux alentours na ye ba vraiment olandela asalibo donc passe à mams to elo mo bon na selon ba ils ont été chèque pour faillite mo ba mams ba la tango biso nyonso alors biso nyonso peut comment démoraliser alors pour ne pas to comment stresser pour ne pas to comment démoraliser alors le mieux à faire ils ont fait mes côtés bozo tapoter ne ba tapoter na TikTok bozo tchaba j'aime bozo tchaba commentaire bozo partager massivement bozo tala bozo bande la film et ça va biso grand bien et puis c'est pour ça monter ma mams place à Zalaka voilà mams a auto fêter anniversaire na ebo mona ki ne ba sala ki surprise pas ma bombo pas ya bana marambutu et tout mais on dirait le solo ya histoire ya âge ya mams ezo kabola bato mosusu mitema hein tozo comprendre te bongo bo banda ba comparaison inutile que te ye moko alobaki yango bien ye aza âge ya bajoueur te akati âge te aza mpe na besoin kokata âge te ebele mpe ya baartiste comédienne oyo mpe baza barenommé bayela biso mpe bavrai âge na bango ti mama international babiso ebele place oza namoni akundoli émission moko ya Vincent ya kala tomoni grand frère ya babelvue kandi ndenge azoloba ke papa na bango yaka akufaki belvue atikaka na 3 ans papa na bango akufi na 1980 soki mwana atikaki na 3 ans c'est quand moi on a combien surtout 80 moins 3 et tu as 77 si baza âge on a si la tête parce que bébé en bino mona ya bébé za ya âge ni na yebi âge aller ya te mais e bino bozo loba botala ba film oyo bébé joua mwana ya si là déjà zaki mukolo mais vous êtes de bêtes. Mams malgré son âge, mais c'est un âge jeune fille. Que par exemple, maman top, tout maman Milo a joué maman a joué en haut. Tout hier comme qu'on a bango, mais vous réfléchissez en déni. Les anda ya bando joué maman ya Bellevue. Mais yo le banini. Mais as artiste a remela âge a rokita âge na nenga scène. Celle muto rose à jeune garçon mais comme si au papa. Au rose à papa au jeu pe jeune garçon na scène et les cara. Si au passe yango ya bino o ekomi Bellevue lo sa ya biso ba théâtre soit disant non sala o ba no sa ba théâtre o sa ba mbwa ke la bino boya ya bino nyo sorte Jérémy muto boka ba jeton boy mais mo poko mi maman na ba mbwa ke la
yo na mams boza âge moko nyonso bayaka po bafinga mams on dirait ka bafinga yo bango yo indirectement yo bota te mams abota te toke nango bongo yo za mobali ya sûreté mais mams biso tomona paps pour ça le bala mariage ba comédien nyonso elekaka na TV ya yo libala tomona te osala libala on a deuxième monde to na encore bozaka kuna ba millionnaire à butu donc bilo makambo nyonso ezalaka nuit na nuit michibola ndenge aloba pasteur atiki nga nuit donc bino ezalaka nuit na nuit donc ténèbres na ténèbres donc aucune lumière parce que so pena papa de azalaki mobali na yo officiel maunga bando boya te comment il fait un restaurant papa aye papa bata fait un restaurant au cinéma ba rezima lembe na caméra et soit papa te so réellement j'ai penza mobali na yo officiel yo bondo boya ba filmer te moi si kitoko ya deuxième bureau à Zalakate moi si kitoko ya deuxième bureau à Zalakati oye ba prière nini na ba sacrifice nini basali boso basala pona mibana na bango lelo batombwama peut-être balala na betoko batala ba histoire rencontrée allez ba deuxième bureau ba chiza ba voleuse de mari à moins que des bibles autorisa divorce ceux qui mutumo à commettre adultère voilà divorce c'est permis. Mais tu as tes places papa dé à ça là divorce jusque là maman ça la team moi c'est liboso biso nyonso to soutenir moi c'est liboso opération mutu nyonso za nanga tombola maboko place za boya boko menga na WhatsApp groupe WhatsApp za toujours soutenir moi c'est liboso il faut moi ça mbala tika mobali ya bato neni rombenga ko za éducatrice à masse mais oyibi mobali ya mutu so mutu muso ayibi mobali ya mutu ba lo bani oh boya parce que bon like ça mams le roi ekulus moko boye ye boye on dirait que mutu ngo ya bino obino boya ko critiquer na ti ya biso mutu na biso o ya bino ndesko mon santo sainte le roi ya bala pena libala mo ya somme to boto ke libala sonye volo kwa to moni mobali na iti ba comédien nyonso babala to kina ma mariage mo to mona mibali na bango to mona basi na bango yo sala libala ya monde de ténèbres ya nuité kanga bambwana yo kanga bambwana yo poso yo so betenan masasu yo lo baké ménopause et sera mobala za peme bino no so bona ménopause yo posa ménopause pour mobali ya yo pe ya pembeni azarate pour mobali bato ya raso ala pendant un jour aro ya pe 2 jours après 3 jours une semaine pe so pe mosina kangi donc bino no so boyo ka pena moto a ménopause en des zalaka sans biloko on pena ke ba mitakala mo beza permanent na tout arabino pena bien donc aux amis placé te on ça ba mboki la moro po ezalo ozo mi chayo mo misapi moi la baba o cham o la chamutu musapi bo obi combien ozo ngela biso ne lo so chebo bo ça l'exercice mi ça tout de Jésus beta yo moko ababa avolon la potinaliso muninga yo moko tala sur aux sainte ou saint et ceux qui saint tu n'es pas mieux placé de faire des gens la morale. Et ça le bec on a un théâtre. D'ailleurs biso pe et ça la biso pe ni passe ni chaud ni froid au fait. Pour vous dire donc on va le fou de même badi. Parce que avantage qu'il y a même si c'est ça old. Old penza. Parce que c'est maintenant fait tout monde a libala. Bon mon appelle libala et puis on a libala et pas ma pamba té. Place beaucoup parce que kia. Et moi ça mundele.
faut vous respecter basi ya mindele na mboko. Fini nango ta arriva abima na mundele na vie. Fini nango alinga te babenge madame a mundele. Oyo kaya je m'appelle, peut-être mon bana mundele comment ça s'appelle, François Xavier. Alexandre Sokinan. Monsieur Gustave. Monsieur oh yaya. Bon mon a paps. Et comme yote ata mobile ce qui a ce qui gère un restaurant, ce qui a hôtel, bossa une vidéo mais on dirait bien bossa na kata hôtel en haut, on dirait bien bossa na kata Suisse en haut. Donc on a comprendre bien ti. Botika motema mabe. Botika keto. Bela kanga bambwa na yo. Bon monde de acteurs rebelle ba moza conscience. Bon ah si là ba tout ça biso bien. Ben vieux yo tcha biso na berere, yo tcha biso ba pétrin. Ba o mozonga bango moko. Ba komi ozonga bango moko. Sans que ba beta mutu, sans que ba benga mutu, sans que nini. Je vous avais dit, bolon on a la mitou na bino ke, mam son tazo ki na osenga batu ba pardon en coulisses. Jamais. Faux et archi faux. Elle n'a pas ce temps. Industrie, il y a des comédiens, il y a des acteurs, il y a des actrices, talent plein. Ou des talentueux. Au salifia, il va remplacer. Non, il y a des gens qui Flavien en cause, pas fan de Pessika, Flavien, moi, bah, massa, on a un PC mode. Eh, ou tapez boy français costaud, peut-être que tu as appelé au boga, qu'on est capable de souper le lend en haut, ou peut-être bien rabino peut souster. Eh, donc on comprend que sans yo, tu vivre, sans bino, tu vivre, sans bino, tu ça ba film et talama, sans bino, audience zakaka. Et moutongo c'est tout zonga na biso kaka. Pas si n'est-ce que ça qui place au moins deux autres, moi 100 bottes dans la poche, moi 50, moi 200, moi 150. Et ça, le suscité, bah en haut, une bouche de moins, et puis il manque à gagner dans ma poche, dans bino. Bah, ton maïe, les bataki, ça, je le crois, bon, marika, bon. Alors, il n'y a pas même sa bêtise, oh, bon, PC caché dans la boli dans la poche, à quel point on a bêtise, bah, PC sous caché dans la poche, à zo gagner plus. Bah, bino, bon, tirer à place, mon con. Pour en une part complexe. Et puis, il faut boyer, bah, kouk, bah, ça, le croit, bah, nzoï. Place nous sommes boire à miel ba on ba otambola wana ba le roi ba fourmi ba landa ko ma fourmi ba landa ba sal fil indien ba landa ka mbuma sucre mo za kuna yepa ya bendi baninga ekenda bongo ozana sila bien biso to zano même moral o tenga mi to tenga melio to réfléchir deux fois ti to tenga mi pena to nikio masasi po ata batu nyonso ba musu bino penza ba bipolaire. Bon, comme si vous avez des choses, vous avez des choses, spawning, so il peut le kaya pas bon, si na mam, si vous avez le kaya mobutu, babwaka ebele, le kaya succès, yonde bandalungwa et tout. Mais ça, les Irak, oza et le côté fia Nollywood, ma pas pardon, to kiti se na sui. Oh, a dit Miss Matadier. So bobongis. Eh, a dit moi si ya sango. Ex-gouverneur na biso sango mboko yo. Malgré boba ki sasa. Eh. Mais au cas contraire, donc au bébani, biso peut to bébani to zanata réfléchir à tête des fois. Donc condition la bino les artistes comédiens. Vu que vous êtes tellement aigri, tellement toxique, tellement ingrat, moté mamaba envers si la injustice on vous manifestera envers la pauvre dame so ya nini. Biso peut bando l'accès bino bongo. Donc condition na bino pour tous à la bien na bano yo ba gafele biso te. Tous en a biso bien na sila. Et sili. L'exercice est simple. On peut y hypocrisie. Pour ce robot tengami, biso peut to tengami. Babaku ba roi ba warrior donc na fali na bango erosimba te. Bo tengami ba on peut ba tengami ba nikio masasi.
Bako bakipara te bawario batutaka na pepe. Bon biso so beto attaquer pepe. C'est un cas normal. Théâtre un peu comme la loi musique. Pepa comment on a Pepa va voisin. Ferrado et Bakasi Molili a comment nekuna. Biso tozo biso Pepe Yusundu tomatisa wana na ngwende. De biso zo Pepe na biso rock bokabela bodo. Pepe to tika ekuna atika na ekuna. Mais c'est la famille. Vous comprenez Pepe par ozonga na nzela. Yango émission bongo so yango plus makele bon tchela biso partir na boyoka. Bongo sabi eloko président Lomba sala oye yini sa batu belé mam so banda ko yine banda kala. Batu balongwa ba groupe. Batu balongwa ba groupe ngate muna lobby maloba ya bongo c'est émission ba ochango boyoka. Batu balongwa ba groupe wa nini pour un président Lomba lubi lisu na ye atchaka ngo likolo ya sila. Bon, on savait tant qu'ancien a yebi batu belé basilika belé ku balongwa ba groupe à l'époque. Tala motema mabe. Ngate bongos. Ngaite bongos. Mais si la étoile n'a eu, il est comme Makasi Bandakala. Mais qui ne connaît pas que Sila c'était parmi les meilleures actrices du groupe Simba? Qui ne connaît pas ça? Puis à son nom, il y a Solange Minondo Balobango. Baché dans Sila, il y a 5. Or, Kokana Sila, en Zalata. Président Lomba Yeba qui. Et quand on a dit que Aïna qui bino bana nyonso bozaki wana non. Papa a robot bana 10. Ka bana na ba wutira mu Kongo na ila c'est ka yini ba misusu. Momo na papa chap na énergie totale. Pour preuve. Personne papa mbiye. Papa mbiye atika biso. Ba zepe na bana belé na ndako. Pour ni bazoka Moïse mbiye mbamo pas la réserve de l'Éternel la téléma. Chacun de nous a son étoile au fait. Chacun de nous a sa grâce particulière. Attends, ma passe pour vous le jour moko. Mais bango non sama kokanati. Parce que banda ko yine na sila ngo banda kala. Po anini o na tu na bino ba ya huile simba un peu de piment. Je crois que Caleb n'a pas de rôle parce que Ngamisu dans la mando peut-être mingi pas Thérèse j'étais pas Charlène Benz. Moi c'est colonel Abisso et général Koutou Tanaoyo Kitsa papa. Mon général John Chibangu. Yaya Mami Moke Charlène Benz. Donc Zoua na bino ibanda kala. T'es même dans ma ligne, parce que Bélé Bando vivre dans la complexe. Or que biso nous dans la compétition. Tout le monde a que joueur aussi pour mettre bien un terrain bâti qui aussi mettre ma même ballon lui. Ce qu'il fallait quand même ça comme un footeur le roi Bino. Ton Bino ne faut pas rejoindre mon toit à mettre bien. Pour aller Cristiano Azar a match te Messi Bando a match te. Pour avoir un bon joueur, un entraîneur a aussi un classement déjà avec joueur oye fate maka wana yesu achabi te fa zaka wana ko pe sa passe ne lo mo we pa babilo to bana mona mamsa no sa na groupe Simba nyoso bo pia a opalola nyoso bo pia a opalola nyoso bo a opalola bato azua bato akieto bongo simtalobia bi bato balongwa groupe po ba yoka président Lomba le baké lisu na ye apportera plus sur si la ebota ba jalousie ebota kieto mais na minoroka ba chrétienne na minoroka bo sambelaka
na minoroka ote na mitema jalousie yango ya nini si lango pe mwana batu abota mpeka na union ya papa na mama pauvre dame batu akolisani ka travail peut-être yake na ba entraînement bino mono ke ba entraînement te yeso asisira pa ke parler ake on continue azu peut-être sur afin sur une heure de temps na miroir azo travailler d'expression azo ganga le kwa ndoki mais bino kuna bo sisi répétition boko fa na nganda on peut poser kana kasavu na Éthiopie shaba elandi Éthiopie so ki ngabela shaba on boke bo memo mo langi mo primis ba mon ami ko se le roi ba sitoche le roi moi ça moni mutakala mobali moi c'est la ménopause à moins que mutakala mo comme yele permanent na ndako biseka seka il me tatinda bino bozanga ba charisme te il me tatinda bino bozanga ko créer crédibilité ya qui start bon moni na matanga ibele bozu ba AVC na ba comédien mibali na ya basi palpite aya matanga te aya matanga ba fan bazo landa e comme yo ayo sa matalana mais êtes-vous de bêtes nous on va terre combien ba série matanga ya ba comédien zo bouger à l'époque ma série Kakoufi nazo a kota zandu comédien a koti akumi bat ou a koti ce que zanga succès batala so muto atika na ba succès bongo ezaka ba sila ebele bozaki wana bozape ba kombo me ba ole kabino na persi non na bino ezaka na biso kutu ngana ye matanga na yeki retard na tika libanda bato ba obima ba fanatique ba kuko tonton to mon ko papa Serge apesi mam simbote boy abe bobo filma ki te poani ba on appelle ça un rapport à 5 personnes tonton et c'est si la mouton lobé là-bas tu qu'est bon là ndangane na ocho chafle yom tatisa pa masumo ganga buzunga le bina Gabriel buzunga non nous va lever compte buzunga accepter l'homme à son époque ils attendent mams le peu comme bateau mususu mais la minute on les a beau supporter beau peut c'est qu'à temps le bina on fali poupa les question à temps le peut même tout bakanga ati à retenir hein Bellevue que même peut-être même ça sera mon la Bellevue à mois pour même ça peut en avril Bellevue on sera peut-être en septembre octobre non avril tout ça mai juin juillet août septembre on dirait même ça sera mon 4 mois donc baron Union 1977 donc Bellevue pas bébé té donc il m'a fait chaleur à ménopause des autres kangaye pour ani pas à mobile ya yemo permanente mobile oso bokabolane na mutu et puis yoza ya moyibi muta moyibi ali akablo itonda te pour banga bukolo ndako ko yokangaye na kosi moi ce qui toko ya chrétien na deuxième bureau za raté boke na kotonda kuna pas pasteur de la foi ko ko lela mais bon le tabasi mususu ya mibale na bandako soit dites-nous ouvertement son papa a divorcé à bala officiellement à toyeba. Maintenant que tout le monde n'a ni photo ni preuve de mariage. Donc tout le monde a n'engé moko. Donc quand il m'a bamboa na ba maboma na yoana, yo sa ba ngamo pe na ménopause na souffra pe na magoda. Que père moko aza na pour ménopause pe kanda. Oye ba te nini? Kanda na rage. Na ba bilobela surtout ya yo eza makasi. Pour utana na mokili mosusu. Ya bamboa. Ce qu'il y a eu double. Déjà vous avez un manque dans le pour manozo et l'eau musus. Bon nous mona kaka pona lolemo baninga bakimanga. Lolemo mibali bakimanga. Donc e banda sko kala. So yo o banda déjà ménopause do ya kala. On me comment la ménopause to me kota déjà ménopause. Lolemo liba donc bongo. Kalma bamboa na yo ba ya ofinga bana lo yengete.
Demain, déjà mon lit m'a côté là yo. Diable est mon personne à longue na ser ma belle so pe à côté à kati demain. Au sopé la biso motema. Moi ça ne bandeli. Toujours que ba matière au lobela. Ba actualité comment passe na YouTube. So pas to dire maintenant to quand on a 3-4 jours. Aux a besoin ça la moto anniversaire surprise. Ronnie Evans c'est ça Ronnie Evans. Pour la surprise d'un agréable, il y a un anniversaire, demande de mariage. La surprise agréable, il y a Kitoko, Ronnie Evans, c'est ça, on a numéro, on a Boubenga Bango. Service de qualité, personnellement, très propre. L'instrument est waouh, gâteau, il y a Kitoko. Bouquet de fleurs, il y a Kitoko, on a pris encore abordable. Ronnie Evans. Vous avez confiance partout. Vous en avez au Congo, à Kinshasa précisément. Surprise au contacter Ronnie Evans et Zawana. Vous avez Bakouk, Ronnie Evans. Abo benga bon bébé to beng de la part tonton et ça va fait bien. Pour ce tout ça il y a vraiment promotion. Merci na bongos. Te bongos fona lukono pena yambo surtout sur bien. Ntema mabe na bien envers moninge banda kala. Lobi ko solo me est-ce que son montal que faut finga est-ce que ça la bongo. Selon moi que Martinez a beta balle bien pour le kanga. On va s'entraîner bien. Tout ça s'apprend. Quand vous avez entrée de jeu, vous avez un film. Il y a le baiser belé. Et je viendrai. Vous avez un film à la biso. Bah vieux matin. Vous avez déjà la Congo. Si la concurrente c'était. Ma concurrente à Mam, c'est ça, Nigeria, Ghana, Cameroun, Côte d'Ivoire, même dans la communauté Moussuna, Congo, RDC, République démocratique du Congo. Si la Bissau n'a pas d'adversaire ici. Je suis désolé. Ok? Merci à Sal, merci à tout le monde qui nous a suivis. Je mets un point final. Je mets une pause pour aujourd'hui. Buvez un peu de l'eau, regardez le film. À côté, popcorn. On remet la maille au côté à la film. On retient j'aime, on retient commentaire. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans. On y sorti un cadeau. Nazo yamba penza. Tap zawana. S'il vous plaît, bosunganga. Nanga tonton la bino mama de ti dembo. Okoma boene ni ma de ti dembo. Boka télé parti. Ma de ti dembo, qu'est-ce qui se passe ma dembo nangai? Queen Nenela nangai Queen Nenela. Queen Nenela anniversaire ngel leki. Queen Nenela mutaboke la ngaba tap send. Queen Nenela boka télé parti ba tout bobi Queen Nenela boti de la. Masalanga Star Braza. Madame Ali ma camera-mère, nazo c'est la cadeau nanga mère boss. La maman de mère boss. Madame Rokia Kamara, bisou et belé. A cadeau mon souni toujours. Vous m'bichekina na rosé la cadeau. Rachel Kokonzoni na rosé la cadeau. Donc na rosé la cadeau. Jusque là je suis encore bébé de 2 semaines seulement. Je prends encore du lait. J'attends vos cadeaux. Donne-moi les cadeaux. Donnez-moi les cadeaux. Donnez-moi les cadeaux. Masalanga Makonga les designers na rose la cadeau. La vie de Dallas Masalangai. Na rose la cadeau. Numéro dans les affichés pour la remarque, la suggestion. Portez-vous bien et restez connectés sur Exemple Télévision. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez massivement cette émission. Bisous, je vous aime. Bye bye. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo Brazzaville et ainsi que
de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Camps Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Camps Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Camps Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye. Ah, désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mo bange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lit à 100% bio, cuisine congolaise. Kobunga te kotatabana te, adresse za se moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pour la kolia bio. Nazala besoin d'alia ngando, nazala besoin d'alia pondu, nazala besoin d'alia madesu, nazala besoin d'alia nyamazamba. Vous avez besoin d'alia mosaka, vous avez besoin d'alia ndunda, vous avez besoin de melelo kwa malili, vous avez besoin de beta vous avez besoin autant la match et tika ya calme ya kitoko. La Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse yomutonga obunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara avenue Vénus numéro 30. Au Romona la Sédoise ezawana. Plagnon soza ngo besoin au colia. Et puis sauce bolognaise pesadi. Yemoko Mama Wabi la Sédoise, la patronne à Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi, oya kolia bio, oza libanda mboka. Oye pendant ma séjour na yo, ko hésité te, yaka na restaurant La Sédoise. Bozo mona nga monde na zolia awa na ibsabino. Neti musapie katana. Suka na ndunda ya mabaku. Ndunda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse. Limité 7e rue résidentielle. Référence à Kin Marché. Avenue Zanasima Kin Marché. Vénus. Dans ce comica, on a limité 7e rue résidentielle. Au tout cas, avenue Vénus numéro 30. Au monde, restaurant La Sédoise. Au Kobeta Billard. Au Gomelelo Kamalili. Ambiance à gogo. Au lié bio. Au Melipe bio. Au Silicipe bio. Place P à repos. Ezali. Salon veille. Pinabiso Ezali. On lit au paiement, on met la moi whisky, on met la moi champagne, on met la chicha. Donc, au cause à la laisse. Venez nombreux, mangez bio, 100% cuisine congolaise, mangez bio chez La Sédoise. Bisous, ngala kerolia, na tonda pendana vim salibumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Ceux qui auront besoin de passer la surprise, il y a anniversaire. Aux en Poto, aux en Afrique. Vous avez besoin de ça, la maman, la bino, papa, la bino, moi, na yo, copine, na yo, copain, na yo, laisse na yo. Vous allez surprise anniversaire, ma vie, vous aurez la Ronnie Events. Ronnie Events, ezawana pour na bino nyonso. Ronnie Events, ezawana, si vous avez besoin de ça, la bino surprise, na mbongo moukier. Bah, vous avez bino surprise. Na mbongo moukier partout dans le monde. Bah, vous avez bino surprise. Maintenant, je vais illustrer les gars. Bon, mon a Ronnie Events, ezawana, partout. Partout aux Abazans, na immeuble 130 na 5e niveau. Na avenue Kwango, numéro 130 na Gombe, na Sima Ina. Na Abazan a 2 adresses. Si vous avez besoin de au monde bango sur place pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo. OK, soit au bengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Au benga bango okuta Ronnie Events
eza wana mpona bino nyonso so mpo bino okende kaka sur place na adresse na bango baza na immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière ina soko kaka na ina otuni kaka avenue Kwango numéro 130 omona bango wana et puis baya mpe na njili na avenue Lusenge quartier 8 pardon quartier 8 na njili na avenue Lusenge référence eza Bralima soit tobengi bango sur na numéro oyo na répété plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Ronier Vance, baza meilleur. Bazo salango kitoko professionnalisme de cop na bango. Akelima awa nzamina na ebi tusiko jour kolonzo bongo ekomi bwendeni. Awa ka place Makiemba ba yibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nasubi na bilamba. Nada, makambo mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka loki na yo tuno sa nini? O eza chance transfert. Ndina biembo nyoso de. Nada, agence ya transfert na nzela. Abaki équipe adresse te, c'est là on likamba mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Moni na fimbo. Na biso awa. Ja, 1 minute. O piso tsumu na pata ya telefone. Biso ba est pas biso mbongo na nzela. Kangamba yebo tuna mbongo ya mwasi. Yena mandeko yo ya bayasi. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur Chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pe kona bache. Tozui. Basora kaka. On sait jamais. Ya mami. Toki. Dans la poto, dans la maison, ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Vanessa Airwig. Trocha numéro 9 on a assez. Nous avons abonné de Rolex à ma perruque. On a bon ma sorte nion sur ma perruque à Kitoko. Ma coupe ya Milai. Vanessa Airwig. Azar on a la prime encore abordable. Rosso ma perruque na yo. Rocha robima chic robima ngebu ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Brand Cosmétique. Naiko la Sabino va produire Nabiso. Des beaux monanga moko sans maquillage. Eza crème Nabiso yelongi. Oyonga moko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bateau balin côté là, va soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moyi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato ya mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sukolingi oyo soigner teint na yo ozala un peu propre mais ekote iso penza makasi te donc eko garder teint na yo mais eko soigner peut en même temps. Oyo eza pona maboko so oza ndeti maboko noir awa ou bien misapi oko utiliser pe oyo toza na ba gamme nyonso ba gommage ba lotion, ba lait. Donc, si vous êtes intéressé, contactez Bisso, on a le numéro de Bisso à WhatsApp. Merci beaucoup. Mouah.